Maseba wani angatabana beba. Et puis babona nena ba femme insensée, Bana poto osali 10 ans na poto mo oyeba tande bakumba mutuka te osomba na mutuka te bando kenda poto ta moto anango te yo lo bananga neti ta moto anango te yo lo bananga neti bana poto basila valeur miyibi basi ya poto sko ba femme insensée o boboti bana tata po olia kambongo na sima bana garantia ndako fivette makolombaso bilamba nyonso tu bavalise ya fivette makolombaso basak na ye na biloko ne nyonso atiana kikuku ya ndako ne wana yango fivette makolombaso nayebi soke eya na bato ebele awa bamviaka via Karine balingi basaka makambo Karine asala omonika nde Karine akoti poto bachroniqueur tout omoi te grâce libala ezalaka pona poto batu tu baninka bake poto nde Karine mais nini ezokwea na poto bango moko ba femme insensée ba na poto ba wa koza sortir te bazana babeti ba 20 ans na poto ata na terrain vide na kikole te tala basi ya poto maboko lokwa ba boxer Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Saratola la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Saratola la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Voilà, meilleur V na abonné nyonso ya Saratola TV. Bonne année, j'espère que émission ya liboso na 2022 yango yo ngai na Mama Sarah vraiment esengo ya kozala devant ba télévision na bino ba ordinateur na bino ba téléphone na bino esengo mbia mingi nzamba bateli ngai na yo to moni susu 2022 ne ba za promettre biso za ya bleu za ya jaune mais to moni yango eza normal vraiment. Merci na tata Nzambe, merci vraiment pour na grâce oya pesi ngai na yo vraiment. Merci na ba abonné na biso nyonso, meilleur V na tata po, meilleur V na
Sol Mbemba, meilleur vœu na Rosia Massamba, meilleur vœu na Rose Bonga, meilleur vœu na Mama 4R, meilleur vœu na Nana Bafana, meilleur vœu na Bino pe tout baye ba souhaiter ki biso pe baye bazaki elongo na biso baye to feta ki elongo na bino vraiment ezaki ya ebele. Émission ya mukolo mwa lelo vérité émission ya liboso na 2022 na mbeli bino bongo mbinga zor de la presse congolaise Mama Sarah Tola oyo to ko betani lisolo par rapport ya bokabwani ya kirindika ndenge bakokabwana ba message ekobima bipai na bipai tokolobela pe likambu ya voyage otomonaki lobi ya Fifet Mayamba ebité ce qui est ya solo toki ce qui est ya lukuta to développement et le Mama Sarah. Merci na ingénieur Arce Oazali Bongo derrière la caméra. Bonne année na yo. Merci na Hervé Kadiobe Ototombe maître avocat na moko Ototombe Otokoloba lelo il ga oyo tokoloba lobi voilà tozali déjà bongo Montréal ceux qui ont même langage na ngai fungola nga déjà plateau bande ko ba découvrir déjà Mama Sarah bonne année. Ouais, bonne année Paulin. Bonne année na bande ko nyons tout bolandanga na Facebook. Awa baolandanga baolanda te baolanda nenga parce que awa bona Sarah Tola ya page Facebook émission na ngamo kasi baotalanga baotalanga Paulin mais faites très attention to continue un peu copier. Faites très attention, on a la lunette noire. Donc bonne année na babonné na nyons tout ya page Facebook, c'est grâce à vous que les page na biso ils ont plus de 196 000 abonnés. Bon continuer à s'abonner massivement à la page Facebook nanga oyo bongo ezolinge ko kisa 200 000 abonnés oyo donc fêter en vraiment bon s'abonner massivement. Un grand merci na bino, un grand merci pe na ba abonné nanga ya chaîne YouTube nanga ba bonne année na bino tozaki na bino en tout cas boza vraiment fidèle na ba obo bakisa mina simanzambe na lola pambola bino akanisela bino pazong c'est la bino ya mingi parce que bino ne bosala force nanga. Et un grand merci pe na ba sponsor nanga na moni Majabu Gospel Majabu ya ba Gospel et puis Azir Azir eza mafuta oyo ezobongisa loposo ya bana mibali polo moni lelo yo bato ebele basala confusion babula ke koma pembe la kiso komi kitoko ziba chance et ape na basi ya mwindo ebele oyo babala bakonzi bazana mbongo baza ba chansa donc ozala pembe eza synonyme ya ozala na l'art ebele bakenda obwaka ngunda na choko pona okima pasi complexe ya poso akebwaka ngunda na choko et après mikolo ba tampon bala moko ba mama la joie ba mama banani ba o chambembe na matama mbemba sokola nini ozo comprendre moi mbala cha choko te Azir eza wana pona bino et babona nena ano beauté eza bipai wapi o loposo nanga ekoma o ekomi lelo eza na nulle part ailleurs kaka na ano beauté. Et un grand merci na babona nena bananga babona nena papa Diego Milito babona pe na bino merci équipe technique nanga axe yo Paulin Mukendi na moni Niclette na moni bon de que Jonathan Kivuna kenda pa azali OK na moni docteur Patrick na moni pe Jimmy Limbondo. Donc voilà babona nena bino babona nesko na ke na batu oyo bavandisa masolo groupe WhatsApp nanga te na bana na mama Gina Mama Gina Amatu motema ya papa Aaron Amatu le prince de Dubaï. Un grand merci na yo, un grand merci na Amelia Mweba la privado ya Orlando Domingos. Un grand merci na yo. Et puis un grand merci na Tata pour FAP4. Un grand merci na Batunios tout bolinganga. Et na président bébé président oyo a simbi groupe WhatsApp nanga bango na la présidente maman Nathalie maman Pasteur bango bna bazong sanga na nzela quoi. Un grand merci na bino vraiment pour l'encadrement. Merci na Sarah Abwele, merci na Eliezer Kanou, merci na Edwige Kalala. Oh les émissions nanga liboso polo lemba mabanga ko inanga na na peso temps eza na ngonde eza 2022. Merci na Edwige Kalala, merci na Pamela Mabaya, merci pe na Sol Mbemba, Dalia Onyema, nani Ozia Masamba nana bafana
Rose Rose Bonga. Bonga, Maman 4R, Papa Edi MK, Edwige Kalala. En tout cas, bandero nyonso tu na bao natangi kombo te na ba héros de l'ombre na nga nyonso tu. Ba bonne année na bino et ba bonne année belé na président Charles Tambo. Jenny Beta industriel, moi c'est Orange. Moi c'est Pemba Robota. Moi c'est Orange. Jenny Beta industriel. Voilà. Hein, donc ba bonne année na yo. Ba bonne année pina na batutu Paulin. Ba bonne année na ndaku na nga sika na Gombe appartement na nga. Plus de $2000. Ba bonne année nango. Ba bonne année na trophée TXL $55,000. Ba bonne année pe nango déjà. Ba bonne année na ba voyage tozo voyager équipe technique mobimba ba mboka to kende. To bombite hein. Sinon te ba yo ibo passeport. Ba yalo kakuna pamba. Donc, bonne année. Et puis, bonne année na ba femme insensée. Paulin, pesanga temps, pardon. Ba femme insensée. Kasi, nabi Paulin. Pour le moni, t'en as pesa kiyo. Ba dédicace. Oboaki nanda wa Gombe. Mais na komo baye na nga osa émission na Paulin na ndenga mabete po Paulin on dirait okomo katanga babilo mususu on dirait so solo la kana ona batu bazo signalaka yo soki sara komi na point aloba makamba ba insensé pe kisaka to katakai sko na mona ti Paulin akomi koluka ko katanga maloba at voilà na pesa parole voilà eza opesinga ndeza ka intro na bwaka na nga mabanga te Paulin na loba na nga ka na bandeli est-ce que ko permettre ngate on a 3 minutes. Voilà. Bonne année na ba femme insensée nyonso. Ati serré maman ça. La plupart na mona nga yango kobota ma air moko congolaise. Comment mona ngo le rôle là. Moi libabe. Toi na bazoba na communauté na biso ya kosakana te Paulin, surtout ba diaspora. Baso aben sensé bavandi na sima réseaux sociaux bakenda poto na mona nante baso kisa soni ya basi nyonso tala insensé musu loko la penyel insensé à moi si penyel ko bimana bana ne wana Mike zwa bana na yo Mike zwa bana mwambila mu récolter tes enfants na ebi pe chiluba te loba na ngana baloba ndeni ce qui est zwa bana azwa bana na chiluba Mike Angata bana beba. Zira. Babenga bango banani. Na chiluba puna benga Mike. Kasi na chiluba Mike kala Mike. Tatu. Hein? Tatu. Te na komo mo babenga na su bana moto. Wewa. Te bana moto babenga na entre bango te. Tatu. Kombo ngo ezokima. Na linga kombo ngo makasi. Ah bon? Maseba wani. Lobasko loba. Maseba angata bana beba. Maseba wani angata bana beba. Angata bana beba. Si angata bana beba yamano lobi déjà. Eloxini. Ozi bana maseba wani angata bana beba. Maseba wani. Boko bana na yo. Maseba wani angata bana beba. Penyel mwambila mupongu zwa bana na yo Penyel ujinu mupongu masa komo lo bachilu besili emise baby asite tolo bachilu bate fona loba te Paulin ah bon fona loba félicitations fona loba fona loba po fona loba so comprendre fona loba ngo choisa te yaya baba notonga nga Paulin kasi na pesa gotanzi kasi na sisite voilà continue donc basi ba censé le rôle ba Penyel tala Penyel mutakala Penyel ngo pina mone sai succès te po anini et là Denis laisse azoe lango 500,000 appels te ma Denis et ça ni de succès na réseaux sociaux te soto bito tanga pe ba mitakala succès ngana ko tangelo ya Penyel ekangite au moins te que zongi na dossier à grâce mutakala Penyel mutelimusi elimusi tolitali ya matanga ya défense te actualité zo dominer za nango kaka makamba grâce
couple de rêve, couple Mariage de panzo. rêve. Mais c'est mon mari. Mon bal nanga moko ya sûr. Le professeur monsieur Brian Panzo. Panzo. Ou atali sibiso kindumba professionnel, na lesbienne professionnel. Voilà. Ba femme insensée. Basi o abazoba o bobatama na basima caméra bo sala ba faux compte. Yango banda bo banda neti banda ba ndo finga nga webi na mata kaka. Non na kitite. So ma finga na bino ekitsara batu na vite longola ba $1 na banque mais na kwea walai. Mais na kwea. Mais tellement vous êtes insensé, vous avez zoba, bokima. Omoni yango esala nga pasi pour les noyaux de voler mission na mais na tikele au katan. Merci maman Sarah toko Nicolas pasi. Complexe infériorité. Bakendo bwaka ngunda na poto. Onga baboma nde bazana baboma ba papa ba mama. Ba misu bakosana bakombo omona kombo boyebelie Marti Lubango. Otala boye na document na Jeannette Kousiala. Moulouba s'est trouvé Moukongo. Vous comprenez? Donc Nicolo a passé. Bakepe na poto. Bon c'est pour ça ba formation ti. Ba koko luka pe l'arte na poto. Ba bwa kami na ba réseau. Ngo tu wana bayaka ba fan. Ngata bo finga je manfunga vina nge bonga. Wana poto osali 10 ans na poto mo oyeba tande bakumba mutuka te osomba na mutuka te. Bando kenda potata moto anangote yo lo bananga neti. Voilà, merci maman Sarah. Pour l'incité. Bon, le problème ni. Mais bon, on t'a sur les émissions. Est-ce que c'est la première émission en 2020? Et la première émission, bien sûr, mais il faut continuer dans ma question. Bon, on a tiré le temps. Qu'est-ce que tu as expliqué? Bon, on a tiré Koloba Paulin. Ah, c'est sur 2 minutes. Bana poto basi la valeur. Na lobaki na 2021 opération donc ça mon poto na valeur na apparemment bani ko zonga te. Faut na continuer na bango kati 2022. Mais 2022 pour janvier sourate. Balingi ko s'informer te, balingi ko travailler te. Ba vandelika ba réseaux sociaux. Tout nanga ni Paulin. Bango to anozo mona lelo basala ba chaîne ba yaka ba fan. Misu badara ba fan na Karine, misu ba fan na Kingani. Sko ba komo tala na poto kayu. Eza passe comme ma ba carton. Ba tala basi ya poto maboko lo ba boxer. Menyo sote keba so tali misapia ano bote oka beba bota milelo vraiment il y a des basi oyo bazali o ba misapi na bango eza bien o pe basala ba cop wana te bakadi mvwa ma basala ba cop na bango mususu baze bele ba lili makaya ba basi mo bateka na ba château rouge ba se respectaka ba mama château rouge bonane na bosa na bango longonya coup de chapeau pour moi si faut reluka pose à la respecter faut reluka là. Soite mibali ba osaka nao. Sko ba femme insensée. O boboti bana tata po olia kambongo na sima bana. Okimi mbango ke tande ba yibaka. 5 single. Acto 6 single nde ba chaka ba 12 na ba magasin. Azuango attirer na 4 abimisi ata 4 to 5. Po lokwane lelate. Mi yibi basi apoto bazo yiba ba parfum. Babiloko ayibi akangisa salata mon 5 valises na ye aye nango kishasa o bilokos a Congo limbongo abana nyonso aye ko renye nango mobile musicien azba pe aza mobile musicien aza mobile comédien ala mobile chroniqueur ali mbongo abana ndaye ko sa tapage likolo nango na poto kuna patiki su mobile na ndako maye awa ye ko sa buzoba na kishasa. Mbongo ba leta futaka bino na poto po na bana. Ezara mbongo amakelemba to ezara mbongo ya bino ba mama bolia to bosana ngoni yango moni bana na biso bana poto. Batanga mingi te. So ba sisika classe wana ofele mundela sukisa wana batiki po université mbongo ba parents ba yako futa bango ba bomba pona ko protéger lobi batangisa bana na ba université ezala te yango moni congolais na poto azara na homme vieillard balobani homme de vieillard sukola bibembe allez même ba carton loka papa Patrick même ba carton moi on a sauté papa Patrick banda moi même ba carton banda te lobela ya kima ba life. Merci maman Sarah to koko ban émission na biso maman Sarah soki moyeza
bakokata live po ebi émission na ngai esila kaka boye po ekosila imparte kaka boye ozomona te masara ekosila imparte kaka boye bakata zela pole eza na tala na babone na nga bato basepeli boye bakata vraiment bakata soki baza na besoin émission oyo baya na Saratola TV na soir oyo nga te pole moto oloba baoya si c'est imparte émission pole moto po tolingi tokota bena makambo bien tokota wapi makambo bien ça makambo bien parce que makambo bien ça y est pour na makambo oyo rendez-vous na Saratola TV pole nyata na mwantu akana yeba kasi bayo kata mwantu akaka tobandi de émission te pole maman Sarah to bana na fifette fifette à Londres ebi obi nini fifette mayamba azana Londres. Paulin, est-ce que Big n'a t-il net? Namoni. Oui bien. Bien. Oui Big n'a t-il net? Bien. Garantie ndakwa Fivette makolombasu. Bilamba nyonso ba valise a Fivette makolombasu. Ba sac na ye na biloko ne nyonso achana kikuku ndaku ne wana yango. iPhone na yo. Téléphone uka. Fivette ata bilamba ba $5. $3. Mama Gucci. Oso mona robo na kato. 1000 fois na ta ilambeza nga kombo. Menaza nango. 1000 fois. Gucci, c'est que nga so na memi Gucci na memi pe Gucci. So i Gucci te tamina la mema nga Zara. Eza griffe original mais moins cher. Tamina mema H&M. Eza griffe à H&M mais moins cher. Kena kele konyo ko la Gucci bato avandi na e na lokoti ya zandu ya 3500 na e na una ati Gucci via Fivette mo mbeza na téléphone em suti akufa somba ngote ndaku ti akufa somba ngote ndaku neza wapi na nini awati limité peu cher asa limité peu cher kingabwa izam kuna na tepe côté papa o matapunda teo ake déjà côté kuna na ebiso ya za mwana oyo bama na ya kolisie na kindumba mama na emoko ndumba na kapela ye Fivette aboti bana bazosala kishege na kapela ye moko asali kindumba kapela mobimba kende tu na vina na kapela te asali kindumba esimbita ke ki danseuse ki mu dansa pe simba te po akendela ngopoto te asalela ngo succès te nde babibisi basala mais akendela ngo poto te lelo zi grâce atana ki pour la carte émission na wana réseau bakata sinote oyo tindela nga copyright to continuer mission na biso voilà bon ozo comprendre donc yene nga za wana aza famille Capernaum nge salinga pasi na regretter tant na lobake batutu balanda Karine Mokondi batia nga tembe te Karine Mokondi nde mozalisi mobandisi na makamba YouTube nikolo yo na Karine to koko te mais to kolobela yango Paulin vrai ou faux Karine Moutou abanda makamba réseaux sociaux ayeli chroniqueur apesi chroniqueur succès te wana za ya solo kasi biso tout te suivez les guides mais Yvette mais Moutou na Mouta bimi siko na ndenge na ye oso comprendre ngasko lelo na yo comprendre que batu tout baingi basaka makambo Karine na sala monika nde Karine na koti poto ba chroniqueur tout au moins te grâce libala ezalaka pona poto batu tout baninka bake poto nde Karine mais nini ezokwea na poto bango moko ba femme insensée ba na poto ba wa koza sortir te bazana ba beti ba 20 ans na poto ata na terrain vide na kikole te donc ngab nande na vivre na nga bourgeoisie na nga na ninga kongwawa na roula na nga bien na tambola bien na lia bien na la place bien na la na immeuble le plus long ya RDC galerie présidentielle nouvelle ancienneté nouvelle na Congo mobimba immeuble ya 24 étages ya 24 niveaux ezaka moko kuna nde place ngana olala alors immeuble le plus long du monde dans na Dubaï tena lo baba niveau na ngate mena voisin Nero Mbungu déjà so za baba moyo siko soro za kota Nero Mbungu foza na l'art soit au sombi appartement soit au fouti 2500 €. Wanango mon côté ba tubes ba oyiba ozomona mais maman Sarah na ebeke batu bazawa bana poto ebele bakenda olala na bayaka bavanda na galerie présidentielle ancien so ependa basambelaka bakosala ba recherche bayebisa bango te wana patron bayebisa bango na nombre parking na nga na nango kuna
nayebi so 55,000 TXL ezoya ti nayebi si yo te oyoki te kana YouTube kana YouTube oyo YouTube okotisa nga nazebi so ngai nguma azosanza na ye nga na sinye na nga nga na sinye na nga mpo bilandalanda mabe mpo mutu to akoma mpo na bampese na balikwanga nzala bakomi kaka bango tu basala bachaîne YouTube siko reveni nde problème est-ce que otouche nde nga natushaka est-ce que osomba lopango kotushi otushaka notushaka ndeni secret nezaka nini nguma bino mpe bato ya YouTube nguma siko nani ngo olakise nzela nguma Kasi oyala banguma fo eyala koloba te bamaître spirituel na bino afo baleka basala baémission awa o porte-monnaie magique na 2021 oyambi bamettre mabuku combien de fois non na 2021 oyambi adela batebele nayembai batebele oyambi mpe adela nayembai batebele na mosusu adela atikeli loo te te ye mokuta nango te problème bwaka mai ko bwaka mai place wana ozo comprendre donc nde eza boye na yo comprendre ke omoi na vie songi nzambe apambola ofondimaka bato voilà mpo nga na ndima kosalaki chroniqueuse natalaki Karine Mokonzi mutu abanda makambo te Paulin tolobi bien idole na yo Paulin mutu abanda makambo eza Karine idole na yo te omoi lelo idole na yo mpe Karine idole ya bachroniqueur nyonso eza Karine nazoloba nano na yo te bango nyonso yoka il faut kotia bango tu voilà idole ya bachroniqueuse biso tu touti na nsima mokongo ya Karine Karine Mokonzi, félicitations pour Bimisi Banebele, école youtubeuse. Yango wana. Yende mama YouTube. Donc YouTube balukaka mama YouTube c'est Karine Mokonzi. Voilà. Sikoyo na kati ya YouTube mutu na mutu a développer département na ina maendenga na développer yanga na maele na ngana ki obwaka ngunda na influenceuse, la blogueuse la plus influente de la RDC. Wow, qui nous a trophée. Toi, dans la 2020, nazo kindi. France kozwa trophée. Voilà. Mais koba angunda te. Koba angunda te. Koba kangunda te. Kozoba. Tona na. Trophée na la maman Sarah position. Ya on a lobby. On a dit un mois. Un mois. Tout mois déjà. Au moins les qui ça. Ça c'est trophée na sani. Ozongi. Nazongi na question ya Fivette Makolombasu. Yango nazoloba no. Nazongi kuna na Fivette Makolombasu. Fivette Makolombasu nayebi soke yana bato ebele awa banviaka via Karine. Ozomona ba chroniqueur ebele ti ozomona bazo travailler a ba lukaka poto. Mame Mili aluka poto ti. Gloire Olangi. Mame Mili aluka poto ti. Akomi sikope na poto ango azwini. Po mukandano eza pasi. Azwini akoti de poto. Na ebité te musuba kanisa mape ko ya akuna donc ngane na ngana ki bourgeoisie na nga bien na Congo boy na plateau na nga na bureau na nga na musana na nga na ba business na nga ali na tiki yango nyonso na kangisi mbongo ba sali nga ba démarche na nga na bana ntona papa Diego toko va na poto et après c'est poto te za bien bomira boza ta poto bokumba biso ba poto eza OK poto OK otala ba mama Masara émission zana na émission zo kote nyonso na Facebook te bandi ko Facebook vraiment bolimbisa bolanda na YouTube na soir lelo boya na YouTube vraiment bien to la TV et bo s'abonner pe kuna bokota et vous allez vraiment bien ça c'est moyen ingénieur axe bako télévision live à YouTube à Facebook to continue bakata axe kata bandi bolimbisa kata Facebook c'est bon voilà maman Sarah vrai ou faux Yvette attends l'ombre nazozongisa awa te Paulin nazozongelelo awa nalobi noka awa batu tu oyo monaka wana barevaka vi ya Karine ti ozomona ba youtubers bazobomana na bango na réseaux sociaux ya Karine Mokonzi bakeka poto bakomaka poto et après poto osani o comprendre lelo ke ba youtubers nyonso ba travailler ban via poto ouais tala Makolombasu non que Londres était aux enviés de à Londres coquille wana ni base créer base mais base ango ata un cas et comité hein et alors quand netinga le so na bina chaka caméra na lobaki na France et puis combien de personnes botala base a modèle wana ba bondela batu bako kata 500 na boko ki 500 te ko bimisa ete oui babiloko babenga ngo ba complexe d'infériorité ata na poso poto
na créer lango beza ndenge wana te ana ina Kishasa fi ya moto ero na epte so bazindi na limete pêcheur kuna na kingabwa na bakati kuna voilà donc zoba wana za naye ana Maman Sarah tomonaki Fifette postaki photo ye na maman na ye alobi ya moninga ye yo pe poster yo maman na ye wa bula na yebite atiaika ka maman na ye mais ngana yebite so maman ya za ya bula kasi aza sans valeur osomonanga na posta même bana nga na réseaux sociaux namoni no bano baleki bana nga te même l'éducation même la langue française ou anglais même la santé même la présentation cause à la présentable bana baza présentable je pas vu na critiquer bana batute mais non na monité que moi na plaît kingani aleki moi na ngana bana ngana bongo to na éducation na monité bana baza bana bango ba pe na éducation o bango moko ba mama ba lokotela bango pe ba opesa ka po muta pesa ka o azana non c'est qu'on a mayele na ngana pesi bana nga kitoko na ngana pesi bana nga donc oh tala ka elongi ya mutoka mame mili tala elongi ya mutoka Karabala sorcière Malika yo mama omoni mwana niti vous comprendre ozui mutuloka makolo mbasu ya Fivette na ben sanito afinga na réseaux sociaux c'est copie collée à sa mère et puis copie collée na bana na yango bana ba se retrouver ba chege maman tangate yebisanga maman tangata ebi Valère okende classe te moi mais le baba ni baba français ko le bana ye mo to oyoka déjà allo baka ngala na émission kutu so koti na Sarato la live au mona dasa zo la kisanga anglais et puis allo ba anglais nini le roi mutana na Amérique maintenant akenda Amérique te français nini niveau ba sekanga kutu na ebisi okokate on se comprendre donc déjà ye sora che maman na ye na Facebook eza ba délire na YouTube eza ba délire a mutu nyonso to azora maman na ye achai nga na honora batu bakufa c'est ma mère que son âme repose en paix aza nyonso pona nga na vie après nzambe c'est lui na honora mémoire na ye donc ako vanda na nga te kana na vandi bo na zuye ay na zuye na poster te nga mela bangi te maman na nga mela bangi te c'est batu basala maman na nga sala kindumba te maman na nga za musai na nzambe. Voilà, merci maman Sarah tu au monde na TikTok ya Yvette a posté photo na yo mo ya kala. Est-ce que ba barana o bogi na onde ya façon kala na nga passé ba changer yango te c'est tout à fait normal. Tant nga moko na beta ali solo ya ba difficulté na ngoyo kate tant na beta ma solo ya ba difficulté na nga bino nyonso tu boyo kata na oloba eza passé na nga et puis passé na nga wana il faut tala année il cause ba 2014 si je me trompe pas ba photo wana cause ba 2014 yazo sko 2014 na yazaka wapi na paka juma so ngo sa comparaison na muntu ozui ba année ya ba photo zotia ozui aye ozui ayo ti ozui par rapport à ba année yacha kilelo ngana ye kilelo acha bobunda kilelo akufa voilà to bunda kilelo lelo na nkuto ana ngote donc matro maman Sarah to zoko baka elongo na yo nde na zabo ina oluka pe bonne oluka bonne nde za wana na kozwa taye mais azadi ya madame na ndenga za wana génération na bango mobimba na kota mama botie na kota papa botie mutavana na gomba zate Paulin ebele baza ati bakufi bavana na gombe ta kasi likambo ya gombe na avant to kota na makambo famille na ye mobimba na famille ya papa na ye na famille ya mama na ye mutavana na gomba zate aya ata kiboye pa na nga po ya longola ta sonyo propre wana na famille kande na boali yana baranda makasi boye aya na bando fute bien on est allé le pour au kiti ça il sous ndeti ko filmer tongo poko tongo poko ase lo mom ke mo vidéo o mona mutu aza zoba maele za muke aoswana na kala nao o nganga yo la kufite na zambi poste ki lelo na ngate donc yende nga za fo mona niveau na yende eza niveau ya kala na nga moni ba photo na nga kala wala yo poste nde niveau na ye nanu aza na wana il faut bo comprendre ka
ayebi ke lelo oswana na nga te ye ata na velo ta na lupangu te ane sika malonga vanda te c'est-à-dire po swana na nga bien niveau na eza kala na nga ya ba photo na nga 2014 alors botika ya swana na yango voilà totika ya swana yango BBC Miel depuis Canada bambote na yo maître Veka Diebo esprit libre Ototombe ba meilleur veille na yo maman Sarah avato na makambo ya ekirindika Paulo zwanga combien de minutes ata yo moko kasi tokata ki live na Facebook poto bandasko émission avato makambo ya ekirindika nazana mutu mo ndeko moko abenga ngai pona koloba aya liboso festa ki ona ya liboso na ba façon ndingo travailler na YouTube ozo la kisakité ozo kotisa mbongo ozinda ko place ya bien mais après ça nango façon comme ça il avantage wana ekomi na ndingo siko ya mabe na lingi yango penza eza biloko pena na lokoti na zwi na baluba na zwi na baswahili na zwi na bangala ndenga ndiyo ouais okomi sisiko te kivanta eza wana eza na kote lokote ta na sa non ndako na ngalo wa ministre et puis ba comprendre ndenge kivanta ezalaka ouais baluba bakosa okotika yango batetela bakosa bangala baswahili bakosa sikotala combien de bikolo sangisi so 5 wana ngasiko moko oyeli bato mabe ki gombe no mabe makasi moi ça va ki gombe no na mona dire ngana za na kiri gombe na gombe yo zale kiri gombe na gombe ufana na gombe te uze kiri gombe na gombe ndeni ya ole kala ba transport non gombe na gombe yango ndenga gombe na gombe. Voilà, merci maman Sarah tu continue na syndic na futa parking ya lipa nangu bate combien chelon combien de colo mais non peut combien le côté la peut ba fifete te non tika mutuki miate mais la façon il faut le kabatu ya ba dimension ko ko la ba dimension na YouTube bazati tika na yo te non zongi na ba te histoire vraie za nangu mais non tika te maman Sarah to kana ki janvier otika biloko lunette noire et longwa système à vie claire kasi non to 6 janvier te pour l'inzala calme nazana on a ba jour le sur les 3 sur les 4 oui bandi le niveau bandi nango na mona ko matoko matiba les te poto suka bien na bandi boy poto suka bien voilà merci maman Sarah tozoko ba actualité zo obligé biso question d'actualité et qui rindiki panzana et panzana penza ba secret bimano e binote na binote ngana nini pende naza pela parmi bato nazo zinge panzana penza ba secret bima na sala ba analyse na seka et qui rindiki panzani vérité ya liboso bimi mora beti manya 12 abimisi ba vérité ya manya zongisi abeti mora 12 et pas abimisi appel ya na Belleville Paulé na penché te obi ba vérité ça boy manya abeti mora 12 ans ndengeni kasiti mora za osola na la patrona azi conversation o basola na la patrona sonini atundeli manya zo atundeli kapasha dégagé nazo bati en tant qu'analyste ne concerne par rapport à bloc bon na ye bananu ye belindango akoma nani ya ba chroniqueur bon en fait aza mutu moi ça la bien aza mutu malamu vie aza signé na kota potopoto bango ne bakoti na potopoto te ye pas signé po batuloka ekirindika so za pena mutu za na bo moto o réfléchissara oko sa na banga association te po ba panzo garde donc ya ndimi kokota na potopoto biso tozala na pona banalise surtout nga banga na nga mutu te jamais midi et pas comédien na kenda ta pas comédien monte na ki osenge $1 nga so na bengi comédien zalaka yo sela nge mission ko ya to tourner na bando bondelo ti so po lingi bien so po boyotiki et na kenda na ngope mulai ti so lobi na nga non ya possibilité na tiki oh oui OK non na kenda te non na senga comédien na ta moko te na comédienne mbongo ta mote mais nga mbongo na ngia na ba mabumo ba comédien na ba comédienne ebele donc pour na clasher bango na réfléchir te na bon sinon limite loba ozo réfléchir te maman Sarah est arrivé qui habite sur yibi libala fiancé ya manyo yibi bien eh tika na yebi oyebi
babi mutu asalaki feti wana nayebi belle vie nayebi mobali ayakaka na ano baga pamba mais feti makambo tu mutu mosusu mais nata normal mobali wana asalelo te ntango nga nalobaka awa manya azali mutanketu andimi libala wana kaka po econcorde na ya grâce mesimba te tala mutu mobimba libala basala na ekuku ya lupango wana ata yo moko tala forme ya lupango akokaki koluwa ata espace te baninga baomela na balabala misiki ebeta na balabala bamarie bavandi na ekuku ya mwa ndako yango tv na likosi Joël solo mapeka chemise poli na mapeka wana solo ese wana pene ezalaki libala atako présentation boyi te tami nasala nanga coulisse nde biso osala tami ekutu nabengisa bato te ezala coulisse mais ezala propre ata 10 personnes mo boyi baye mais ezala na place moko eza très classe omoni bavérité ndenge ebimi kovodor abimisi mobali ayaka kaka na ano ya pamba nyonso bela moniki er mo baartiste commande baza bien baza mitema malamu te baza mitema malamu te moto aza mayele mabe alukaka kotrafike bato donc nde eza wana akangaka bango so problème oyo ebimi na nkombo na ye bafingelaki bato vérité yango wana soki likambo ya bellevie ebimi kaka na réseaux sociaux bango bato liboso baosala bémission ya ofinga bango c'est parce que bazalaka na ye te bazalaka na ye te ngai na bato ebei nazalaka na bango me nakotelaka bango te guerre na ye eza ya ye yo pesaka nga lar tobokolaka te nakotela oza nani yo pdg majeko yo nani yo tanet iladi esobe yo oyebi vie na nga ya makasi président ladi esobe bonne année ozo comprendre est-ce que mona nga na makambo na ye na koti bon d'ailleurs ye aza président mo ase respecta makambo okuti ozo comprendre donc nga nakota makambo ya ladi te naza mpe na bato ebele na sola na sila makambo asila nakota yango te bamakambo na bango ebita onginda na pishango omoni nga nakota nasala analyse napesa bango kaka conseil c'est-à-dire na malanda mutu te omoni bamalika ekiri na bango baza bato bazala bamalanda bamusicien vi na bango mobimba bazalaka na baapui ponde bazala na bafille sans carnet d'adresse sans relation donc so bakangi ye lelo boloko eyambi ye aozanga na moto otyeli ata $1 neyebevi azokana kokangisa bango te akangisa bango nga naza pour belle vie fo akangisa bango parce que bapesi baconfirmation oyo ezalaki lokola bapoint d'interrogation na mitu ya bato na ya badiaspora parce que réseaux sociaux elobaka melakisaka bapreuve te mais ntango bamoni bato bazalaka na ye baye koconfirme c'est-à-dire eza lokola babebisi réputation na ye il faut akangisa bango so akangisi bango te soki bayebani ya makambo basolo aobanga peut-être babimisa basekret mosusu il faut akangisa bango mama Sarah neti voice ya nani ya ndeko na biso ya mwasi manya oyo akazo confirmer ke belle vie azaka lesbienne yango na oloba fakangisa bango Paulin fakangisa bango basakana na réputation te baloba mabe mpona o me basani bakuto na ngo te siko awa manya toyebi kasala terrasse na ye na mbongo ya belle vie abala na mbongo ya belle vie toyebi kodécouvrir yango siko ntango aloba bapropo ndenge wana koto azalaki pire grâce koto mpe yo pire ser na ye omoi te ke confirme bato makambo mosusu fakangisa bango mama Sarah dossier oyo bato bakosoutenir bato baza nsima ya manya bazali bongo ese mida oyo babenganaki basala ya conférence moko mpona kodétruire belle vie mpona kolobaki belle vie fatindela bango mbongo bakobela limite na bango ezalaki bongo le 9 ndeko moko abimisaki azalaki na kati na bango abimisaki vérité ke bazata na matière moko te bana preuve te bazata na preuve te tala mais bazolukaka belle vie fatindela bango mbongo preuve eza te mutu acrée kopo oyo bacrée yango na malika mutu alobaka na panzu mutu abomi libala grâce eza malika mutu aloba na panzu ke mwa mulopo ayebisa ye nga mokolo wana alalaka so na telefone na grâce bamessage abele ekotaka bona bona eza nyonso lukuta bakoseli na nani na mwa mulopo makambo donc eza kopi ya ye
donc namoni Malika linga asala mariage coutumier na ye na mbongo ya escroquerie oyo balingi escroquer Bellevie mais oui ponde eza wana balinga bakosa Bellevie ti Bellevie so apia bango so ipe mbongo Malika linga azwa part à l'épargne na enda nga ki osala fête ya libala mawen esote na biloko apete esote pe na biloko apete karaba la sorcière ta mutu telongi mabe pona nini lia mbongo na mutoki nao sala be mission sozo kokate finga ta batu okota mbongo talama ki okosela batu makampo ye muta bomi libala grâce c'est mambutu ezo yinginda na YouTube atane panzo alobaki ke o makamba belinda eza o ayoka na munoko ya Malika azama bien azelima bacha ba preuve to ndima bango voilà yangana na mona ki pe Rémi Kovodo azolobaki bala ki sabiso ba preuve mais c'est pas que le baki azana ba biloko ya ba message ya Bellevie boye ti lelo batindeli biso bacha mais c'est pas nzu mutaloba na makambo eza Malika karaba la sorcière preuve ezati. Voilà, merci Maman Sarah, tu as commis vraiment dans Souka, merci Paulin. Quelque chose qui est mida na ese ba na poto ba rafianga na poto ngana na poto. Ba nelo terrain vide ezate. Terrain vide ezate. Le pango yate. So bazara poto est synonyme à robonga te. Au moins ante ke ba na sima caméra, ba filmer ba ndako na bango. Salité na mompundo ezawana. Okima ba filmer ba kwa bandako na bango komboka ya poto koza na poto ndela kisi ko bonga batu bana poto na kishasa ba patron ba vivre bien koleka bango baza ba ko fela ni malili wana bongo bato bazaka na mutu kane malili na bureau na net ngabo malili na ndako na malili na vivre bien différence yani na liara bien na roulara bien ebele ku bana poto wana basomba mitu kate batambola kana ba train po ya moins cher. Merci Maman Sarah, comme on a yo le basuka par rapport à l'émission 2022. Bellevie kangisa bango. Nana le basuka 2022 na lo bango na fin ya janvier. Bellevie kangisa bango. Ils ont réputation na yo. Oza artiste comédienne o batubele ba apprécier kayo de loin. Et ko baby selo ba cop makambo ebele. Mutaza derrière tout ça c'est Malika. Alors kangisa ye ba preuve eza ba voice ngwana ba osolo la kangisa ye. Dans le na ko lo baka ya. Angisa mourana na Malika. Voilà. Merci Maman Sarah, na ebité to kabwana na basi ya poto. Le banque ezate pona bango. Ah. Voilà, merci to remis na souka. Merci na abonné nyoso ya Sarah to la TV ba ye abiso. Ba vrai. Bah vrai à Sarato la TV, merci pour Nabozaki et Belé. Il y a Rolanda émission vérité présentée par Paulin Moukindi Mona Soya Moukindi. Merci na BBC Miel depuis Canada, moi c'est à Pembe, balobi moi c'est Oyo à Mipé Saka Valère, balobi moi c'est Moro bien, merci na maître avocat RVK Dieboui, esprit libre, merci na Fiston Mukuta, balobi président du département ya Bopeto na église ya Walesa Fiston Mukuta mona ya Walesa ya solo merci l'ingénieur Arsu Azaki bon na sima ya caméra merci na bon délivre moi c'est que Jonathan qui vous na 10 amis bali 10 000 mbondo bino tout ya biso na linga bino ya trop j'espère que bolani émission na biso na ibandeli ba question zaki yanga ba réponse zaki ya Maman Sarah ngai na bino to mona ni bongo mbale sima na invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com, site web
c'est www.muntutechnology.com. Muntu, the technology of Africa.